Mbote na bila nyonso ba correcteur ya correction correcteur news TV lelo tozali boso ya bayi combattant o ba kolobela bongo ba mauvais acte oyo ndeko na biso peuple congolais moko ya ba congolais asala ki bana mboka na kombo ya Boketu premier ndenge yazwaki drapeau pe kokota na kati ya ambassade ko tumba pe ko pasola drapeau acte wana esepeli si bali mboka te kasi yango lelo tokosola na ba combattant o bazali pe ba peuple congolais bazali pe ba maninga lokola ye mingi pe entre bango moko azali vraiment moninga donc balwa na français ami intime et à Boketu premier à répondre lelo donc à corriger donc à osala encre cortel kula ba acte oyo ndeko Boketu premier a utibongo ko sala naza nga monter comme d'habitude naza na Dieu merci maweja naza pe lisusu na Naomi Samba Miss Mongo de la presse Naomi Samba la pesio micro. Voilà, merci, merci na internaute nous surtout vraiment au besoin et on l'a biso hein. Babi correcteur news vraiment ils ont un rapport au corriger vraiment erreur ndenge za kebele quand ndenge Rachel la caramel a outi ko annoncer que to yambi vraiment moko ya bat oyo ba viva vraiment na Boketu mutu o ayebi vraiment na kati et il est vraiment de to yambi le mettre o ko meka ko exposer quand même ba makambu oyo et ça là que Boketu o etindara epenza a répondre à ma bébon comment même voir président de la République respect je passe directement la parole à Rachel Chako. Mbote maître balobi yondo vous allez vraiment ami intime il y a Boketu premier c'est-à-dire donc le cause ami intime à Boketu premier c'est que il faut peut savoir sur ba indice donc peut savoir sur ba technique peut savoir sur ba réalité na ba vérité oh yo Boketu premier et ça la que Boketu premier azala ka impoli et puis asala ba manquement on a ba acteur de sala wala nini pour ça ya sala ngo et puis yebisa biso non aux ami intime ya Boketu boyeba na quand beaucoup tana wapi bovanda wapi. Bon, omoni Boketu aza ami intime a moto to lene place moko to lali na ye to bateau to uti presque commune moko ye ngana lingwala ye na zone chassa ngana limu to liboso na kotia Boketu na lingwala parce que Boketu le rauti na mboka na ebite la utaki mboka aye bon Boketu foda masuwa aye bakanye na libongo les bagani Boketu na libongo asala moi 3 jours sur 4 jours 5 jours bon ndekone mo monzo na Evaris na vina somo bayindi batalika ko ndeko na biso baki bazu Boketu bayi na Boketu alors Boketu le bayi na ye abani na kobeta mbondane libanda muke et moment mo boy ake Suède donc na zonga mo pousse na okata ake Suède et tambo ayi kozonga na musique mo alanga santa ya lingwala. Après, tu as eu courage, Boketu les ans, il faut ça la macasse, il faut ça la loko na omogo. Abandi, pour répéter première, répétition, bandi aussi na parler fond, ouais miné no wana, ouais miné na. Après, tu as eu le premier instrument, tu as eu Stokast. Il y a Stokast, tu as répété Boketu obeta na qui pointe ça déjà Itaga avant passer dernier parcelle au bima Sankuru. A répété parcelle on peut battre au Tekango, a répété wana, a obeta de 15h à 18h. Et comme à un moment où il y a un contrat à Belgique, à Belgique, il a comme la Belgique, maman se bat en Belgique comme à ramoter maman bère en Ndoki, na si boye ba Wabex batikali, ba Ifaris, moi batibeli batikali ba Shora. Boketu azonga ekana petit absolument ko asumbo, nous konaye. Bazongi naye bon. Tout ça tout possible tout ba pépé zibo, tout moi ba tout évoluer les sous. Aye na Quistebar ou baby Quistebar ou comprendre Quistebar. Pam et comme la maman mo boye il y a un contrat à Londres. Il y a un contrat à Londres. Accueilli, na mutu na vient na biso kaka autant comme producteur en entier. Vient na biso mais maki Boketu na Londres. Ba comme na Boketu a BBC contrat. Ba refoulé Boketu na Londres. Le Boketu azongi au mona boka Boketu ba le ba refoulé ka Boketu azongi a Katania Vandi. Boketu le côté ti a comme betara mbonda biso do encourager kaka papa et comme la maman mo Boketu ayo nani afdali koti Boketu sala mo gaf mo boye asala complicité mo ba yebi ba asuta yebi ma na loba akota na ndaka batu na ba soda ya afdel baki ba piller bloka batu na mona ka ba ye na Boketu na singa bakanga ye na wenze bon ngam na sala commission so na loba nzambe o to samba likolo botu na Boketu botu na suta botu na sayo botu na nore sombo akoyebi sabino wana bande ko na ye na kotangela bino alors et c'est un risque Boketu on a bateau avec na zone Kinshasa ba kabwani lisusu ba na zone Kinshasa ba di bon Boketu no sa boko ta sungwa kati ba di Boketu ko soko zone kinto ko beta
bon na biso siko tellement to ba maître na dû masana mo maître Païkous Akoufa na dû maître Armando na dû maître Béton na dû maître Saïd na dû ba maître Belé to ke to ko si boketu na Quist. Alors premier concert na betaki na AC Milan ba kabona na Suède. AC Milan le ba beti Sili bana ki zona ki mema ba beta boketu na protéger boketu na zone si boketu zona boketu. Et comme na moment mo boye ayembela musée na si boye bi ayembela ka musée jour ya musée. Mais comment les potombe? Non tant là comme ça non moins rapide non tant mon parcours à boketu. OK moi ayembeli mon boketu nani comme na moment mo boye contrat moko et yaka. Il y a gouvernement. Contrat il y a gouvernement. C'est nga parce que ba musicien congolais faut ba kende poto. Ba kebeta na poto. On a monsieur Kabila azana pouvoir. Alors les contrats né ba tu comme boketu ba tché. Boketu peut azui. Tela monter mama be atiki ba musicien na atiki petit bébé to, atiki petit chabert, atiki adu siko ba famille na adu yane sayo. Amemi adu moi sine didi asuta. Amemi adu ndeko na nani ndeko na ye moko boye wala noko esombo atu noko esombo amemi atu sous leki na ye sous petit frère ne propre msusu amemi dans la famille na même 5 personnes donc na 5 personnes talaka contraire là il y a 10 personnes donc amemi 5 personnes atiki ba petit wana na atiki ba petit wana na Kishasa alors là ba komi kuna boketu na kimotema mabe ba ina noko esombo ba ina noko esombo le ba ina noko esombo bon. Et comme na moment mo boke tu ki chassa to kutai na ye to sololi na ye ningi sala kaka bon na kamwe kaka boke tu na zongi abimi bon akomi combattant so boki album boke tu aboka so aboka maître Besisa sa ya ngai nde donc aboka ngai aboka nani maître Besisa so ki Besisa sa ngai donc yango moni boke tu mailo ya na boke tu niveau d'études na habité parce que beaucoup tu as une classe T mais yo za mi intime na yo mon équipe c'est une classe T a une classe T non c'est vérité beaucoup tu vois même linga là beaucoup maté on a une vérité beaucoup tu es beaucoup maté donc muta ko aider beaucoup tu na koma mingi et là qui ngai ube didi asuta ah bon moi si na ce qui moi si na été na msusu mas na ma auto ku fa mettre Païkous beaucoup tu na ko koma donc a habité on comprend pour na yebi beaucoup tu A à Z tout le monde de l'autre émission yo les alliés les 12 vérités de Boketu mais là il sera à 4 donc 8 dans bomba on a donc dans ce soir reposté na bimisi sur 8 wana OK donc non mais ça je crois que to bandaro luka to ba signe ezola que lo nini o ezola que ba acte oyo ndeko Boketu premier za ko sala nini za ko sala bongo na moni maître Bessi a possible vraiment réponse à le biete ezali bongo kozanga kotanga ya Boketu premier nde ezali bongo kotinda ya sala ba acte wana lebite so koza sona motuna mosusu maître Bessi ngai motuna nangizo kinde plus na acte oyo ndeko Boketu auti ko sala na Belgique ya kokota vraiment na ambassade kolongola bendele ya mboka kokata etant que moko ya bato obobunda bosopa makila bato ebele bakufa pona bendele wana komona ke Boketu alongoli drapeau zo pasola ngo esala ki ndenge nini maman omoni lelo soke na justice batiaka drapeau na soke na justice batiaka drapeau omoni biloko nyonso na institution nyonso ya mboka mais drapeau ya kaloko ya likolo parce que drapeau eza mboka eza elembo soki omoni lelo bacongolais mosusu bakomi kokesamba baolata drapeau oteli Rossi Mukendi abotambola mingi na drapeau donc oyebake Boketu na zoba omonaki zoba na ye donc Rossi baolata badrapeau le tout ça marche bafayulu baolata badrapeau fayulu présent ici aolata drapeau sote bafranc donc nde bakesamba drapeau omoni bafei dio mindonga la drapeau retour à Moïse drapeau elakisaka nationalité ya moto mutu alingi mboka akoki kolata drapeau po alasaki ngai ma nalingi mboka na ngai bon soki Boketu alingaki Congo siko drapeau esali ye nini po yebake Boketu aza imbécile atu libumu wana monene lokola chameau ameli mai ebimi panzi koto oyo talaka Boketu forme Boketu zana foto Boketu akala Boketu d'abord na motongo botale na azali nayebi te bon asuta alingaki kaka mpona succès lem so alisuta alingi mpona succès po Boketu aki lokola omoni bangulu oyebi bangulu babenga bangulu azamba Boketu aki na forme abongo po ye afingaka bato nga mpe na kobinga na bafoto ya kala tout on a makambo ya drapeau ozwi drapeau otumbi omati okati bon même temps bon ya alobi abundelaka mboka bon elembo ya mboka ya nini drapeau bon yo soki obundela nani
donc amoni kaka mutu moko boye ameli bakuti ne pona yebi 5 foulards na yebi po bokecho na bilo mibali na vie aza lokoso kolia po lokoso so kokufa na poison donc tala tokena feti mobo toke pas fait na so arti bokotola arti bokotola yembaka toke kuna to fandi ba servir biso bani bani nga vandi boye ba pa épouse ba mal to fandi ba tebela na ba mususu toli na mo ka boatindi mo système asuta nga habité so asuta bima c'est na mo ka asuta yebo na chasser tala maman la live na feti abina nga ometre nga lingaka limbondo mingi na makemba na onyamoyo ngabi boketu tika biloko ngo salo ezalaka te na moloko aje azu biloko mako ambalanga kina na bosse susté akenda pa ya bato akina restaurant maman académie na wenza lufungula soki na wenza lufungula si rai ukocho tu maman nga tokufa académie alia pondo limbondu alele silisi ba fuso mbongo ya bakangi na bilamba ngana ya bona salo ngoli montre simisi montre na yana pikira montre na boketu tika biloko na yebi bien c'était mendiant. Maître Bessina batono surtout oyo zwi ya kovanda na boketu. Nini obanda nini oyo remarka ya mabe oyo mona que yango ne za cause ya marambo ya sala. Na bisa lo ka boketu, lo ka liboso boketu respecta contrat. Via boketu mo ba respecta contrat. Boketu respecta contrat. Boketu ali mutu bo sole lelo lo ba baluki. O mai batono so boketu afinga. Boketu ali ambongo na bango. Boketu ali ambongo Moïse. Boketu ali ambongo Bemba. Boketu ali ambongo Frank Dion. Boketu ali ambongo ya tout l'opposant boketu ali ango. Mama ngana biso ngana na Kinshasa ne ba réalité o esala maka. To ba réalité ne ke esala maka na parce que omoni po na tiki chapeau na ngana général ba combattant na Kinshasa. Omoni biso lelo na combat na biso boketu ali combattant. Boketu combattant. Obi combattant un bon combattant il faut qu'il y ait des guerres. Undi guerre olongi. Yo osala ki combattant ya musika Kabila za na Kinshasa. Vous comprenez? Biso doit affronter mais c'est Kabila na Kinshasa. Oh là non. Vous comprenez? Yo za musika. Et ça va muta bomba na simandaku na muta za na kati ya liboso lupango. Muta liboso lupango ako bunda yo muta simolo ba na simandaku lebio ngape na bundi. Obunda na nani? Bango ba ko sala marche, la police est sécuriser bango. Biso doit sala marche, la police est retirer biso contre biso. Vous comprenez? Boketu amona côté ba bomi ba tuti na marche. Nga bandi fait combattant les autres nga bandi na uti na non mi samba s'il te plaît maître lobby maître Bessina lanzo mala mo lobby boketu a combattant mais to yebi ke boketu ninga kenda poto wana abwaka ngune la kombo yibe pesa donc yango na ngela saki boketu a combattant te omoni batu omoni bango baza batu mo boye akene na fond normal akene na passeport akene na visa normal akomi kuna bwaki ngunda bon talaka mundela e bani ba réalité te soma mundela ma baba mundela mona avant mais ba musuba opesa bango te pona biso non mais non biso ezala ba musuba yuti combat ba combattant ake poto auti to dine combat awa ba ke poto aboki ngunda ndele forme apesa parce que bundi ma solo bon pour bi combat ya li bato ba bundi parce que biso to bundi ba combat moko awa le bato ba na 5 ans tout le monde va na 5 ans biso to telemeli Kabila 19 décembre na la robima to telemeli Kabila la gare républicaine ba kanga biso 16 personnes dans la petite nanga. Maman, le simbi petit. Betama à la mort. Na muninga la mort suye wana. To betama à la mort. Ko betama yali ba no beta biso de 12h à 19h. Pe ba ko ba biso nini général yilu na sona kosa. Boye général Christian. O ba gare républicain ba bi ko kufa lelu. Maman na mona nde ba yo zo ba ke boma batu. On a obtenu la vérité. Na bi komba na lingaki yango. Komba ma siko ekomi. Bo so to kufa to kufa. Le reçu est allé sous-souter. Vous comprenez? Betami. Bah tu biso ba ko tchapso na cellule. Dans la carte ya quand tu wana ba benga ngo TD. C'est comme Mobutu ba to ba ngo deuxième cité. Ceux qui au côté au kiti premier niveau deuxième niveau kuna na cave. Parce que ceux comme na butu. Ba boke li bino mai ba ngo bino matiki no ni. Ba boke bino sko mai, humidité wana yo kolala. Film ou à la mort. So ba bimisi biso boy. Il faut qu'on ait la vérité. Moi, tout le monde pétrole carbone. Carbone, on a réfléchi que carbone a ça, on a carbone a ça, carbone, carbone. Alors, les ballons biso, bakina biso, babombi biso na maeli. Les foot et bimi la TV5, la France 24, ils loba loba, babangi, biso peut ba jour tenir te pour y tout noir. Bazui biso ba biso parquet général, le commune parquet, tout na biso doit question te. Magistrat comme Aoya Lingi pour loi à Kalev.
mais c'est qu'à lève, il dit à la prison. Je dis que c'est prison. Na comme prison, ça là 3 mois. On a gagné poignard. Na bêta 3 mois tout na combattant, on a 3 mois na tambolaté le kolobo. Mon ancien maïe, tout le monde mon ancien m'engaye. Tu yambi mon ancien. Donc il a fait na biso le ba combattant ba muyambo, tu as ba muyambo, tu as ba tu vas te délai. Bon là ba au bout de la prison. Pour te dire que biso tu as état d'esprit, pour esprit tu as 3 esprits. Ouais. Ton esprit oh, c'est ton esprit est milieu, ton esprit supérieur. On a un esprit supérieur. L'esprit supérieur, l'esprit qui domine tout. Et l'équipe n'y en sont. Si tu as un esprit inférieur, tu as prisonnier de mon ancien abîmé à qui. Non, mon ancien a un esprit assez esprit. Sans esprit, sans esprit. À qui maki? À qui maki, maman? Ah, la quand tu mais na bi na beaucoup prison na basi ba ke ba ngonyo so. Yo ka taka ngana za bona maître solo na vimba boe. Handicapé ku ta kei. Mais ngati kali. Na ebisi bato ebisi to benga biso to dobi un vrai combattant akimate Lumumba akimate andimaka kufa biso pe to kimate to zaka to kufa tipende omoni to bimaki mama siko komba onga na sali na côté longo ba cachon na côté longo ba prison na côté longo kabila kanginga siko komba boketu ya nini bakanga yo te o doit grimogène te o beta matin ba tira yo te o mona mutu ta kufite omona. Mais comment je suis pas n'importe quoi ça combat d'administration, vous comprenez? Mukane bon, au tambola combat, batambola bon. Batika tika biloba loba. Ane loté. Aibi ne combattre. Yo comment ce qu'on a souci en mboka, OK tumba drapeau ya mboka. Drapeau. Trop ça me souba ranking politique hein. Ranking politique ezana. Au moins la police congolais. Au moins la bango ba bingi ba aventurier. La salle politique ali bon. C'est pour tourner dans tango ba combat ba salle. Net banali, biso linga retourner ba combat. Mais ma fille, je suis ensemble, rassemblement à Kassavu. Banani. Oh, mais ma fille, je suis là, je suis là, Bonganga, Okomana, Balumea, Okoman, parce que politique à Liboumou. Okoman, parce que Bélé a freiné. Nous avons besoin d'un erreur. Et il fait absolument encore. Oh. Oui. Nandeni. Le 19 septembre. Le 19 septembre, les bas signé, tu as signé autorisation. Pour signer autorisation, tu vas informer. Dans ça, on va informer. Pour moi, je vais pas qui moutent na hôtel de ville. Na qui présent. Donc mais les bat bakoufi. Dis à qui m'a ko bomba na nini, ba benga nini. Ako bomba na ambassade de Belgique. Côté résidence c'est là qui. Mais biso de Théo tambola libanda. Mais là comme il a 5 ans, via Wele poste. Ce ko bateau bakoufa qui. Sort na bango za. Pour yem to. Na 500. Na 500 na. Yo Wele biso 500. Les deux rassemblement. Tout ça là comme hier ce ko Wele là. Bo bateau bakoufa qui. Est-ce que tu comprends? Donc réveiller bango na. Mais non, c'est vérité. Biso tout temps, ceux de Ngambongo ko, nga Kabila nga corrompre nga. Atindi combien de bacs. Na c'est vérité. Maître Bessi combattant solo to moni mopandi na yo combattant pe azali abeti la biso penza li solo ya ba parcours na bino etant ba combattant pe moko ya ba imboka libanda mboka boketo za ko se prétendre ko le bakazali combattant mais oyo azo sala ezali vraiment ko rendre vraiment ridicule pe ko fingisa même voire même na ba héros na biso to zolokola Lumumba ba Rosimu Kendi bato bakufaki pona mboka kotumba drapeau na ebité pona yo likanisi wana penya to pe acte wana omonya ndenge ni. Merci ndeko journaliste. Ikambu oyo et souvent tolanda mais ezopesa biso pasi pe mao. Parce que drapeau ya mboka ezali na lokumu mingi. Comment na boketo azo drapeau ya mboka ko pasolango. Aibite ke Lumumba kufa pona drapeau. Aibite ke Rositi Manga akufa pona ko tombola bendela ya mboka. Aibite ke ba combattant oyo bakanga bango le 19 septembre. Na ba oyo bakufa le 19 décembre na ba oyo bakufa bakanga le 19 septembre. Bandaki ko défendre drapeau ya mboka. Biso to risque ba vie na biso. Dans la rôle bagina to kufa déjà pour Namboko. Na ebité ceux qui boké tu as sala nini pour Namboko. O bango ba benga na poto qui combatta. Non, ba ça va combattre tiens. Combat il faut bundango sur le terrain. Combat il faut bundango awa na mboka. Ezate que nous en Belgique, nous en France, nous mi benga pe oza combattant. Oza combattant tiens. Biso to bundi combat awa na Kabila tala. Papa. Bundana Kabila na mboko eza masekiti. En plus, biso tozalé ba soldats, tozalé ba congolais, ba simple donc ba citoyens congolais. Tozo bundela mboka na régime ya Kabila. Eza ba aventure te. Boyebi combien Kabila bomi na mboko.
lelo boketo ezopasola drapeau ya mboka soki vraiment komba oyo abandoki kobunda na libanda ya mboka ndenge ye alobaka soki ezali mpona intérêt ya mboka eza mpona intérêt ya drapeau mais comment Kabila déjà tolongola ye na pouvoir tobunda Kabila alongwa na pouvoir comment yo lelo koubanda suku ofinga Félix Tshisekedi oyo azali président ya république oyo azali moko ya bakombata abundeli mboka oyo mpona kobengana Kabila eza pasi mpe mawa parce que biso tokufa mpona mboka oyo ndeko na ngai tika babiloko ozosala eza bien te nayebi te bandeko na yo baza na Congo oraisonnaka mpe ke un jour okoki koya kotala bango mama na yo otika na Congo atekaka kafe mama ya Boketu premier mama ya Boketu premier atekaka kafe avanda na Mwanza na Nyanza aza na eloko te mpe lupangu bakofanda na lupangu na bango te eza lupangu ya basuta Didi Asuta le bateki lupangu na bango na plateau sur marché donc Didi Asuta wala mwasi na mwasi Boketu basali mariage non mwasi ndako ya mwasi ya mama ndako ya mwasi ndepla Boketu Boketu siko ba famille nyonso bakomi kovanda wana est-ce que comprendre yenda ko Boketu te mais ngala moni ba vanda kuna po récompense ki ya benda mwana wana poto récompense te yana vie ya pasi talomoni biso neto bangala ko bangala ngala ngombe ko tomona mbandi 100% biso bangala to bato lolendo to bato lokumu jamais na libota na ngala ke ko vanja bana fanisa bango na famille ya mwasi na ngai eza ridicule à soni on comprend le petit papi ko yo tambola par-ci par-là pour na ko manguer ndé ko Boketu nakatu te leka Boketu hein pour Boketu comme na Boketu te bon ani muta okuta botuna soki Boketu la sali pas sané comme on a papa ya yambo to longola azali pasa te ndé koné mi hein leki na e bless mi bale ba to akufula ba leki propre o balanda ye bona akunda ba kanga yo na cotisation atindi ngapi o abengi bo kene pa mutu bo senga mbongo kene pa président bo senga mbongo ba président ba parti donc o senga ba mbongo mais na lo ba vérité na ba kotanga ko ba président wa atindi to ke senga ba président parti mbongo ndeni ke bo to sangisi pe mbongo to zui corbillard to betisi muziki to kundi bango petit bless to kundi pa même inane non c'est vérité bon maître Bessi ou sur le bas au Boketu premier ba ndeko ba kufi ba konzi bango na ba cotisation mais ndeni ye Boketu premier to ka lo ba ke non ba nani na ba famille ba rosimu kenda tinda ba contribution na bato ba kufa kuna na ba est kuna contribuer kasi ko mbongo ezaka lo kuta to ndenda kenda potu atina ata 1 euro yo camarade ata 1 euro c'est ça peut-être le roi tingela ko loko te yango no développer parce que le bika za meilleur ami na yo mais ozo dévoiler ba secret na ye Boketu afingaka trop alobaka trop mais ce que loko pesika kana a touché Congo touché drapeau za Congo soko za na souci ya Congo moni ko l'hymne national fait beta le ba matcha drapeau ba juste ba vanda nie drapeau ko mata oli sera mobutu ce que ba kucho otambola bo ba kangio drapeau mati l'hymne national ba mais le yo touché drapeau dit ennemi sira ba Congolais ya Kabila deuxième komi Boketu to ça ndeti de loso ki Boketu aye abia zonga mboka na ye yo tant que meilleur ami okeko yambe na aéroport nako aider na bine nako aider nako zenga mo na betier na kangiye to kene akokende prison akozwa prison en vie prison donc ta maman tout ça bon ba blague dire il faut que ta prison en vie parce que akosala buzo ba moko otumbi mboka te somme ta tumbi drapeau yalo la tumbi mboka otumbi mboka na pa wanga ni nationalité na ye atumbi te Boketu ali congolais Boketu a congolais bon ndinga za wana aza résident o comprendre aza na français te ape belge te Bokassa ali belge ali française président de la République Bokassa mais ba boto la nationalité yo quand il remonte ko so ko boto le carte résident na azongi be ata mo sini na passe Didi Asuta ko yate ata ba sayo ba ko yate ate libota omoni ba oya kisasa to limbisa bo ba petit na biso ba famille na biso mais on se parle Boketu na poto ba ndeko ba oya kisasa te so ba yeba ko mona ka film ce que Boketu a tembi abe tata Didi Asuta tout kana kisasa a regretter Boketu azotala yo elo nyoko loba na ye dans moins de 2 minutes message moko ko lancer na epo yo za meilleur ami na yo yebi bo vandi na moi trop oyebi ye bo mwana ti lelo nenga komi lelo bwenini oyo ko loba na ye so ki otala Boketu a salé mais a sali faute grave. Est-ce qu'on parle de la réalité? A sali faute grave. N'habite le repas, si on a pardonné Boketu, est-ce que les Congolais vont pardonner? Donc, si on a limbi, c'est pas comme Mabi. Na yebi c'est après ça va bien. Boketu salama kasi, aux nationalités belges.
Pour la Kinshasa, il y a souci. À de génération de génération, barolinga oti. Attention, il y a comme président de la République. Que nous sommes président de la République, nous avons joué, nous avons joué, nous avons bois kata ndaka bangando baliai. Amtumabe. On m'a muta teki ma tumbimboka. On m'a dit le quoi na. Baroue ba valeur attraper oti. Donc on m'a dit au kitisi. Na muto ba sala ki ne toyebiye. Toyebi pas na bango. Mais on m'a dit ba famille na Kinshasa to taki bango. Pas on m'a dit comme muta sala l'infraction ne yemoko. Toyebi bango. Nde tu peux amoke na no melati pa mama babokechu. Ke nga ngomela kuna te di mama nga ngomela kuna nga mwasina ndako na bana nga la na fana ndako nga na regretter on est tout émission libanda photo que na parler au fanda au mona pe combattant on a parler ya ndeni na vie vraiment na ba malili ma ya solo na bon volo ba pété moi ba parler ali vous comprendre bokechu na lote vinga na omeni na kishi bokechu na ngote bokechu na lote amaya na poto mani lote na moka ba setre vous comprendre nga mo ilo ezali vous comprendre to rolo ba mama ndé pamba mbati. Le raison à Bokechu, Azali un grand, a fini la bakinyoso. T'as fini la papa Tshisekedi. Parce que vous m'avez dit, attends mon bout, ce mon bout a pu faire un film avec mon bout. Ma bosse que mon bout a fait un instrument. Donc Bokechu a ça un grand mot, on a vu sur Bokechu, on a évité bon. Est-ce que Binengo Yozolo Bawe Bokechu c'est le droit de réponse? Oh, on a osé la ngoko tu. Non, c'est la ngoko. Soit il sali débat contradictoire. Il y a pas que ça un ami qui va chaîne mot de ça débat ngana, na biga ko kadete. Bon, on a bien 4 secrets. Oui, secret na bombiang. Ba secret monsieur za ya mabi. So na bimission. Est-ce que vous avez que ali amoto. Aboma mwasi na ba ofifre ni cérémonie na mona. So na bi na famille boketu bokangai. Aka ni sabia mwasi na kitego akufa. Oui, c'est bakata taba 5e secret. Ce qu'on appelle c'est 5e secret. Bon. Bakata mutaba mutu. Ba ça la cérémonie na 0R j'étais présent. Pas écoute présent. Akata mutaba mutu. Bakati mutu après 2 jours fia na kufi fia na bafana kitega ba famille qui va comprendre kitega wileri au côté de la zone Kinshasa na rolo ba pe combat fia mais il y a une importance telle OK je m'talia moi na bango de la famille au moins c'était ce tengami liboka o ba tout a pipi ato sikole ondeni et alors liboke mo ala mbisi batie ya pilipili etika na makasa de boketu poto bongisa eto songisa na alignement et simba soutien. Il faut que me mélange pas pasteur, tu mélange pas pasteur Wallo, Kabunda Kalesa, tu me mets délivrer. Pour nous ça soit délivrer ya pour naïe. Vous comprenez? Bon, andi makane ba tuté. Ngana yebi mutu na ngana ngazalaka. Boko fa nesi ko bosolo li pa soit qui va changer. Vous comprenez? Bon, yo mo tout ça conscience. Tela nga finga ba. Na ba bêtise wa lobama. Est-ce que mutu a logique à ko sa blora bon? Au moins politique ya pour to finga aje. Politique et ali le loné to moni que oya mabe au lobby ate écoutez sami boy le lo biso to ba descendre à Lumumba le lo idéologie de ba prêtre na biso neti le roi ba trop honorable Fangion ba idéologie na bango to tu ba tout le roi ba idéologie ba Jean-Pierre Bemba o ba to tu ba idéologie le roi ba papa Tshisekedi monument o man na fana na Félix na président Félix enrôlement président Félix ngam na ga otika si on a dit bon image, tu vois que le président Félix n'a pas de garde na Kengela. Dans la gueule, mais tu sais que Félix, président Félix a roulé. Nam na tamboula naï. Si on a conçu que vérifier une archive, on a écouté le président Félix 2 fois. Le président Félix a eu matin, aïe enquête. Il y a un question de bien qui est dans le aïe enquête, ma bête, ma hasard, moutou. Pour ce que tu as boqué, tu as bête à boqué. Peut-être que tu as un président. Ami, on a un président. Pour aller sur le président, on peut te mettre en monument déjà. Le baron on la main dans il peut pas le président, il faut finir muninga trop. Bon le loma président Félix on là nous président bobu nanang. Na abetaye me bandeliti suka. Abetaye ma pourquoi tu on que tu azama ngiki. Omona obanga ba président de la République obanga ba battu osaka ingra. Mutatinde mbongo na ngola na elise. Na bato ba utindire mbongo. Ba ko south. Obile baluka vérité des urnes. Les baluka vérité des urnes, n'a pas de séquelles. Prêtre ou d'alouer vérité des urnes. Mais de ceux qui a soit quitté hein. Tout l'attend sur la vérité des urnes. Tout l'attend nini. Tout bon ngana mboka to luka élection 2023 kende ni. Parce que mon ni le nom Félix. Na côté na Félix. Pour ça personne m'a bien to attaquer. Si Félix personne m'a bien to attaquer. Mais là le monde m'a bien été na attaquer. Oui ba Félix ensemble m'a bien dépassé ka mon encore. Az encore. Maman Martha za na coacher moi na. Maman Martha out na combat. Ayebi combat ndenge zali. Lelo de to koloba bo lelo de to vandi to kandisama lelo mboka na biso
touti lelo ke mais c'est moko un certain Kabila akanga mboka en otage bon ceux qui ba tcheki par exemple mutu wana nani ceux qui Shadar ingo zande combattant za pembeni tozonga na mambo etali bibi elobi kolimbisa lelo peuple congolais so otamwe lobby tozaki na misamba na ndeko Dieu merci Maweja peuple congolais atomboka makasa zaki vraiment ya kosilika alors nini oyo ko senga na peuple congolais par rapport à ba acte oyo Boketu premier to sala ya otumba bongo drapeau ya mboka étant congolais étant combattant étant peu mwana na nzambe nini oyo osenga na peuple congolais bon acte a posé à kotumba drapeau d'abord même nzambe ayebi que l'état zalaka ya nzambe ezali oyo balobaki non César il y a Dieu ce qui est à Dieu voilà donc nzambe azali ayebi pe que non l'état zali donc makambo Boketu asali donc il faut foutre yango dans la Deutéronome temps pour dent tokotanga yango sikoyo po bible mpe batuni Jésus tolongolango Jésus na longolité na bakisi pete mais aimez-nous les uns les autres dans l'amour de Dieu mais si tu es dans l'amour de Dieu mais fais Jésus le bagage bon to katina nous ancien testament mais c'est ça na longolité tout ça ce que vit frère n'importe qui a Moïse donc ce qui va au kati mutu loboko ba kati pe loboko on est to sala yi donc le bible donc elo ngana ngina ibisa Boketu omoni drapeau ya mboka oyo ya pasoli wana biso tokangama pona drapeau wana tozoka makila na biso etanga pona drapeau wana Rositi manga kufa pona drapeau wana Thérèse Kapangala kufa pona drapeau wana bébé akufa pona drapeau wana bato ebele ba musuna tangi kombote bakufa pona drapeau wana donc elo oyo asali poza na poto mais biso toza ba combattant biso toza ba combattant oyo to signer le 19 décembre fin mandat ya Kabila mutu moko ta bima na nzela biso to bima to sala événement mutu tout Kinshasa mumba bayebi Congo mumba bayebi yango et puis tokangama tokenda ba prison tokenda prison mbala moko te tokenda TD na kasho ya sama belé na kantiati na maboko ba mura to signer même ba garde présidentielle ya Kabila wana ya l'état moyini to signer bango parce que to bangaki bango te parce que to tiaki vie na biso danger to tiaki vie na biso oyo ko ya et ya soki to kokufa pona mboka to kufa soki pe to kobika to bika mais mission na biso zalaki kaka Kabila kende combat na biso nyonso oyo yebani yango wana message ni yoko ko lancer na bandeko nyonso bazota la biso et puis plus particulièrement na ndeko Boketu en moins d'une minute s'il te plaît parce que to komi vraiment ko chuter bon message on a repesa congolais nyonso na ebité congolais nini o ACP na acte Boketu asali kotumba drapeau ya mboka eza lokola otumbi mboka ofingi biso ba congolais toza na tina te donc lokola yo kenda na poto ko fanda exil na poto sala keloko te ko lia na ko lia biso peto kima to kende to sundola mboko biso jamais to ko sundola mboko yo to lobaki jamais un révolutionnaire un combattant akima mboka na ye omona déjà que non locataire aye ko futela ndako pa bailleur et puis bailleur akimi atikeli na ni locataire lupango omona ngo déjà c'est cosa faible biso toza ba bailleur donc Kabila tiki biso na mboko yo président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo o azali moko ya ba combattant mona papa Tshisekedi oya bundaki kombo na biso azui pouvoir 9 mois ya pamba na 9 mois wana tala makambo zo sala na Congo école yango ekomi ofele Kinshasa yango ezotongama yo c'est même comme gratuit Boketu ko songa ta autant hein non c'est même comme gratuit Boketu ko songa ta autant a autant ngana ko azo mo chance ko ta chiki eloko ya suka na ngina ebisa Boketu biso tozo ya poto biso tozo ba vrai combattant oyo ba bundisi Kabila toza ba combattant oyo ya biloba lobate ya poto fandi bilialia ofandi ofinga rabato mais bazo pe imagine mo bimbati to monaka awa na matama na to monaka bazo libumu wana bazo vuma mobimba. OK, merci. Biso tozo voilà, Rachel Chapeau. Tozo ya Boketu to oyeba yo. Tozo ya. OK, merci. Voilà, je passe le micro à Rachel Chapeau pour clôturer. Merci beaucoup Naomi Samba, Miss Mongo, merci Dieu merci Maweja. Maître Bessi donc le ballon Souka pour ba bazolanda yo. Bon bateau balaninga vraiment na pesi bateau tout bambote na pesi bateau nyonso babunda pona mboka combat des des sortes bateau nyonso babunda na administration bateau babunda ma combat physique phare à phare biso vraiment soko ya besoin contacter nga au bengi 00243 90
266 95 22 00243 85 39 52 611 Sorobenga Torosolola. Année bon, Tolongolais Congolais, beaucoup de Tolongolais Congolais. Ayo luka nationalité na ce ka comme année ce qui nani na Congo ma Tolongolais. Mais beaucoup tué ba to kutana. Merci beaucoup Naomi Samba, Miss Mongo. Merci Dieu merci Maweja. Merci vraiment beaucoup. So bonimo benga maître yo na pesi numéro na yeto ko mela no penes na C. On a besoin numéro à maître. So bengi to tine la numéro ya maître, on a besoin à répondre au boketu premier. Donc maître Bessi aza on a les vrais combattants. Bazala ki mi balé bato bazala ki présent na boketu premier ba vivre na ye bazala ki présent de basala ki bakanga ki bango ba nyu comment ki pola kotombo la drapeau ya mboka lelo ba pesi boketu premier en tout cas réponse mam oyo auti bongo ko sala. Mbote na bino pe merci le quoi bozali kolanda biso entre correcteur ezali kaka wana pona couper sa correction na makambo nyonso. Merci.